Boni basango ya Bellevue Kandi. La patronne se porte très bien, maman Kioma. En tout cas, Poutine de l'écriture, non, le Belaka, maman Langa. Elle est tellement naturelle, même dans le rôle. Oh, Luka, excès, zate. Belik, papi Kade Slogan Nicolo, so siminga gemima. Non, simba mama na bango. Non, kuna simbite. Soji. Sobo siminga gemima. Non, simba mama na bino. Oh. Ce que comme soa. Non, kuna simbite. Ah. Au perdre. Yo moko o sale loko mo open na sopi ada pa bia kipene beba na telelo. Mutu moto au peu secteur. Voilà. Mais toi, tu as sali bien. Parce que moi, si à exposer vie na bino, ou ezala qui soit yakobomba na, à exposer sur internet. Ce que tu as vu aye nango bongo. Aza besoin ni. To sengele mbongo pa ada, ana besoin ni. Ce que ba parce no ba boyana kina ada na parti nango lisole zonga na ada am solo ko solo souté. Quand on monte l'équipe d'abon on comprend que peut-être ayena ada les solo dialogue ezala souté. Peut-être na posa boye baki ya botela ada mwana. To ke nango wapi? Je vous aime, Rosette. Hein? Bah, ça, maman, elle n'a pas sapité. Bah, c'est interdit. Maman, elle n'a pas sapité. T'as si maman a bino. Je vous aime, voilà. Rosie, où est-ce que tu veux que tu pousses à la terre? Le quoi majorette. Côté vimbi, le quoi tu as mis bende. Côté sali mouké, le quoi tu as kati kati. Yanga bo finga, on a bo finga. Il faut me savoir niaso a kati. Ya luke le ronanga. Ni na bo luka. Mun ah. Nata la crayon sans make-up, sans maquillage, bo luka. Bino bo aussi ça. Que nous avons na Thérèse qui n'est ma belle. Qui a roloba qui kangami na kingo, fallait faire na muteme kangami na kingo. A solima ko tona ti te rotin. Yo monte a soli ti te rotin. C'est que tu vas là, il y a son propriétaire, les théâtres, il y a son charge. Sa batterie c'est Bellevue oh Kamigogo. Ne t'approche pas c'est mon bébé. On va passer mon gourmet au gourmet. Voilà Bellevue. Oh. C'est que tu vois là, il y a son propriétaire, les théâtres. Il y a son chargeur. Sa batterie c'est Bellevue oh Amigogo. Ha ha! Ne t'approche pas c'est mon bébé. Réponse c'est moi là. Réponse c'est moi là. Bon solo li. Ya maya bandiko lo ba leki na ngai. Bo kipe makamwana te. Mutu bo c'est ma sœur. Ande kolanga. Parce que loko le beti so bino bino batu mi balé wana bo tula mama na bino ndenga la zoza ndeni. Oza mayonnaise. Wani. Oh ba mo bang. Si olongo le lamba. Na longo lamba. La culotte. Si olongo la soutien. Azama moi si. Alors on a sous-vêtement. Si olongo la cinglé bango tuna oloba. Ah. Po, so bo siminga jema ibele. Tellement je te calcule pas. Non, simba maman. Mais tu bon na kontra ko simba ngaje manga no teka maman na bino. Maman biso a pesa bino devoir bo longola bilamba bino bo longola nyonso. Comme maman langa a la problème te. Atambouteage akala kata jeep. Malile ko beta e pa tentire e bonga ka e comme sous choco frappant choco migrabolé choco so ke nini boy. Maman langa la problème te. Mawatro. Donc mawato donc na héros papi 4 heures moi mobile pas dans munoko boité yaya ah munoko mabe hein papi 4 heures munoko oui bi o taper oh papi 4 heures yo tali litoité o tali na misute o yeka na kingo papi 4 yo tala ya na ndeni yo zo ka observer ya côté ni ya za ba partie belé o na kingo pourquoi oyo nani pasteur patron betega lobi obala répéter mais Bellevue lobi kasinaza lesbienne ndenge bokanisaka on to mona yi awa na télévision yindaka tout monde bando benga Bellevue lesbienne on a qui réponse directe par rapport ya parti oyo Bellevue jouer ou bien comment pour bo mona sœur mora na balar na ye mais azaka na mobali te na ndako azwa pe ba charge ya bato. Ils ont qui réponse directe dans l'adversaire ou bien ils ont un film. Maman SB comme Mbutumbutu. Et baby kuna. Donc on a récupéré. On a récupéré. Azo chaîne na ye. Azo chaîne. Oui. Oh, bon mal ma bébé point. Yaya. Na pesi yo chaîne gérer. Oui bi ko sel la ngote. Je dois récupérer tout. Ah. En récupérer chaîne mais comme beauté.
tout le monde a fungola chaîne msuka na même comme mais chaîne wana mko na ngwazwa mko na ngwazwa chaîne ya fungola chaîne nani ya Jean-Paul Luchim yona mko lo chaîne yona papa récupérer chaîne nao nini po obatela mobali na yo to batela relation et surtout moi naza na kati te ya bolingo esila kite bolingo esila te bolingo ada esila te esila te fait zongo ya ngana a créer loko poto lobela ada tant ada bo bongisa kaka te bo bela ki nimbo tala pour l'avenir à mwana ya ada comme ada occupé Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Abonnez-vous massivement à Esther MM Télévision, à Bandeko tout balingaka théâtre congolaise, Bandeko tout balingaka théâtre congolaise, Nabiso etende tellement liboso. Na Bandeko tout bakota la biso, donc bo s'abonner, bo lembate, surtout na Bandeko balingaka culture ya mboka. Et sur le plan à théâtre, tu as qui m'ont maquillé les amours tellement ébélé. Bah bonjour, bah bonsoir na Bandeko, bah Olanda biso, aujourd'hui il y aura à boire et à manger. Nasi bomoni na batak déjà tous abomona Jemima Ibele les gros bébés de la presse auto remegempé ko solana et par rapport à ba sujet na biso auto za ngona mokola lelo. En tout cas directement je dis merci beaucoup à madame Esther Mavakala waza kotalanga. Merci aussi à papa Gérard Motema et maman Joséphine, mon vieux Adricha motomètre bebazi beba chafouin au monango restaurant zalaka moko na kata ville à Lyon. Restaurant Bisso na Bisso et pas à na Sims bazala ensemble na Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lyon. Merci à B50 la mignon na sur Bambote, pourquoi pas Aris Moussafir. Merci à Dandi Baoula Mutudimo Mutudikati Gina Mabial aussi, je te salue. En tout cas, na bandeko tuba Rolanda Bisso otwana bango a to remettre un peu ko sola. Binyamo bo monati film na bino obo rotala na bela production les tartifs au batutu ba o sepana mais nga eloko na ba requin na ngezaka tino bozo consommer vraiment bien te. Ba nombre de vie ezana c'est est-ce que les arats tino bolinga botala belle vie kandi na ba polémique ou bien bolinga mabolanda histoire proprement dite pour ça totali bakini makambo totali éducation nde botala yango meto au monde les tartifs c'est comme si bolembi moi mke to meka pe ko solo là to meka pe ko toucher moi côté oyo nani papi Kader atombola ki belle vie mais côté mususu ba monyango eza mabe to moni moi si a Adailunga Carmeni oyo asali sortie médiateur et a sortie médiatique mais c'est comme si batu ba benga ki na téléphone appel conférence mais bandi ko enregistrer bilo aboy eza bientôt to landi yango na essayer to meka pe ko solo la yango parce que to yebi ke ada pa komba da na statut mususu to meka pe ko solo yango awa na Jemima Ibele gros bébé de la presse que je dis directement bonjour. Ouais, bonjour héritier Iboula, bonjour à tous la Jemima Ibele, la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron, la giga, monton à succès. Naza wana sepe na héritier puis mère Esther, na pese ba mbote kuna dans depuis longtemps na mère nanga kochanga kitoko fort et puis na kochanga bien. Voilà. Et na pese mbote la ngai na papa Jean Bouda Maembo depuis Paris, motema ya maman Anas, papa na Carla Diva et Paulina Maembo. Tobeta tour na ye moko de binganda
ikote nganda ikote wana na Paris chez Hugo la coiffe ikote donc tokende vraiment on a vu tokende vraiment kuna na son tabaka net scan to lion de to lia awa na capella et est-ce que elle qu'est-ce que capella moi bilengi zala wana et que ça vraiment plaisir la pesimbote na mon grand frère ya Dadi Mabibi mokona mombe na Paris ba grand frère à moto Dadi Mabibi. Tout on a jamais bien. Nazawe, maman Martine Kilanda ya pembe. Bokakai. Maman Martine. Maman Martine Kilanda. Martine Kilanda. Voilà maman. Maman Martine Kilanda, je te salue. Elle est tellement belle. Il y a solo. Ah solo bien. Tala. Maman Martine. Ah. En tout cas, mère na peso bambote. Jemima ibele bandeko to balingaka yo ba rotala yo. Merci beaucoup. Nandinga vraiment ndimi tout d'abord invitation na biso na bosolo na Esther et place web to solo mingi pour na artiste et comédien na bandeko tout ba kotala yo par rapport ya to benga ngo sortie médiatique te mais ya romona Carmeline o azati mwasi ya Ada ba benga ti na appel conférence donc il est comme une compliqué ya autant bosolo faut que ça vraiment maël ba enregistrer mwasi wana ba tie yango et pas essayer ba bandi débat waneza pona kotombola Ada teza pona kokitisa Ada moi sango azana kin bien na poto bon na landi ba conversation na bango la fille habitant azaki na Sénégal Ada bande ko tindele mo bambongo pona mwana mais je crois am sou rosa de na poto mais atindela réel art bon tozala un peu ba réaliste na pe simbote na madame Belleville quand il a patronne Poutine de l'écriture donc déjà Azam moi si o aboti na Ada. OK. Ce qui azaki na problème mo na Ada o talibana. Alinga lukaka numéro Ada. Voilà. Alinga luka bande kwa Ada. OK. Alobala bango makambo wana. Lelo to comme na réseaux sociaux lokola to comme le tribunal. OK. De ba vie privée na biso to ka suko garder ngote. Et lo me ko lekelo ba te pona zo la ngo solution na na ngo na réseaux sociaux. Or, bato bo solo na bango, bato bo benga na bango wana. Bango ba ko peso solution te bango ba créer ka ba polémique ba créer ka ko swana ba créer ka nde ba ko créer mais que o ba luka moi solution ba pesa on nango exact lelo boy avec na Sénégal Ada bande ko tinda lelo boy Ada o tinda souté un moment to ko mona ki Ada comme na faiblesse hein OK parce que ezala vie un moko so que pesa melio financier parce que aime sous moi ba dépense moi bezaki moi belé et ça là que à côté de moi baisse faut comprendre na mobali que na temps au kutu na Sénégal na Afrique abanda ekotinda parce qu'on a place songa naza azotinda ngote c'est que yé pe côté na azobunda azonga nanu na stabilité o azaki nango ya vie après akosala ba tâche na ye parce que atikali kolemba mwana te awanga ni mwana te déjà na Sénégal abanda ya kotinda mbongo donc place posali akotinda parce que erreur au moi sona salim ya ko benga bato que bato ba chroniqueuse OK bato ba kolo ba matière bango erataka te donc so ba mone loko mo ya kokota pour la ko nuire bato baza wana présente ba ko manigaze nyonso yango loko ba salier soko da mwasi ya mayele yo moko osale loko mo open so pe Ada pa bia kipene pe ba na telelo mutu moto au pe secteur voilà bato ba no Ada sali bien parce que moi si a exposé vie na bino o ezala ki soit ya ko bombana a exposer ngo na internet parce que tango ye aye nango bongo aza besoin nini to sengele mbongo pa Ada ana besoin nini soki ba peke no ba boyana kina Ada na parti nango lisole zonga na Ada am solo ko solo souté ko tango mutaleki da bon on comprend que peut-être yena Ada les solo dialogue ezala souté yango a l'équipe peut-être na posa boyeba ki ya botela Ada mwana to ke nango wapi boyeba botela non to na besoin ko ba vie privée ya Ada te o Ada dans la bana na ba commune tout Ada na bana na ba na ba États-Unis partout dans le monde et tel biso na ni biso na besoin Ada sur le plan artistique art ya Ada nenga se pesara biso on se limite là sa vie privée tu as besoin na ngote OK mais la biso on a réseaux sociaux on en a rien à faire OK et tu me to quoi ngal ba vie privée ba tu j'en ai rien à faire donc avec non X azara la Y X azara place et talinga te ngai po na ngai na suki na musala on parle de travail to suki wana vie privée na yo e ba lo kezo ngabo ça me regarde pas OK donc la fille a ça une erreur parce que Carmeni o ça l'erreur Carmeni Carmeni
Carmeni, au sali maman n'est rare. Pour oyebi adat. Adat là muta boud, adat là muta fier, adat là on a pas comportement na yazara nango. Tant que on respondait souvenir mo be l'internet. O ko zwape sur l'autre. Bato yo bengi wana, batinde la mo na mbongo. OK. Moi bato ya bengi wana, basa ele cagnotte. OK. Na réseaux sociaux. Voilà, est-ce que c'est vraiment important batia ngo na réseaux sociaux? Et c'est important pour na bango parce que bango baliaka la matière. YouTube studio. C'est bango YouTube studio. Bango baliaka na matière. Ya bango ba bato ko so na bango boete po orobanga kaka na ka mwande bato banga bato wana te. Na ka mwaka obona mtusu be a comédien a so na bato na facilement. Et puis muto ba tala bo meka na mutu tete ya zangai. Toko ba ya zanga la seke bala masolo o ba solo laka. Voilà. Ala ba mbongo mo be o ya tindela ke nami ko na mpia ka tinza na tindela akot pe wasa tine po ni poso matière na ye ba tout fait là. Te ba étouffa ngo. Et bi matin na réseaux sociaux. Ba comédien bongo bazali. O ba solo kana batu wana. A o pesa bango ba matière. Mais ba lobi ya baninga ya ba lo bate po ni po aller ça bango ba wese ba monogramme. OK. Ah, bah là ça rappelle. Parce que eloko mo be muta bengi ka mo abongo beaucoup à résister poani. Parce que yemo na Martinique so na ami yo kanon na internet. C'est ça Carmeni. C'est Carmeni ami yo kanon na internet. Atala soki na za digne ya kozala mama pe ya mwana wana. Na kozala est-ce que na za digne pe ya kozala mwasi oyo pe ada na ki star na ye pour ada za vraiment star. Ada aza artiste complet quand tu regardes jeune e ba dans le limisanga. Ba comédie belé bobimi bango tout ba ibaja ada. Mais je te dis hein. Beta no biloko. Oh. Ba comédie belé bazawa. Beta ko ya. Soko tale jouer na bango c'est di ada. OK. Ba s'inspirer na ada. Oh muta lobaka mo nani Tumba. OK. Ernest. Habita là. Na ko betelo mo bato kamwa. Bato belé ba s'inspirer na ada. Ba ye nango na ba film na histoire boye. OK. Le pas comme un combo. Mais c'est dit ada. Donc aza mukiete sur le plan artistique, aza combo. Parce que yo botina mutu monete ya bongo, ya quelque chose ma bébé qu'on a reçu poani. Et puis on soit na banani. Yo mona ko sona ndeko na bino. O sona yana na cousine na nièce no. O sona ba youtubeuse. Bato ba lingaki non, mikolo matière, encore mikolo matière peda mangwa keba. Ya azui moi matière na. Aboye mo ndambu. Le ya lobeli parti akati. Yo yoka. Pas akati. Tu commentaire. Yokali susu ati téléphone ka abona nini na nini. Asa ba mouvement na ye. Poto mona ndeni. OK. Ndado tambola. C'est pas dans azaka ndenge ba bota eto e ba pété. Toko tozoka ka voix. A olengo sko ndambu. Sko esa nini ekotele mbongo. Sko yo réputation. Et baby. Na mama ba ada est-ce que c'est piano? Bande ko ada ba c'est piano? C'est ça. Ba proche ada o ba linga ko ba c'est piano te que moi c'est ya collègue na biso ba c'est piano. Donc o baby sino loko moko boye pour esa la neti ni tango le bisko bon ada ki pa mona te ce que sali ada ni. Ada lamu kité. Oh, ada lieka mérité. Na comme on est toujours on na yebo ngana o lakiso ngana epona diminuer ngana epona sala o boye. Oui, tu es venu pour me faire ça. Ngana epona sala o boye na ko kitiso de le côté. Côté ngosali bongo Nico na nzamba longoli pe mo apesa kinga pe mawana oyo na lamuki te o ngayo na lamuki nanga. Voilà, j'ai vu ma ibele afashaka mabe na ba acte ya boza ba acte mo ga bien te o betela maboko te parce que surtout biso pe ba vie na biso za exposer to les na be mission to lobaka ba ni donc il faut kozana lolenge na ba manière nini po obatela mobali na yo to batela relation et surtout moi na za na kati. Te a bolingo esila kite. Bolingo esila kite. Te a bolingo ade esila te. Esila te fait zongo. Ya ngana a créer loko poto lobela ada tant ada bo bomsa kaka te. Bo bela ki mbukta la pour l'avenir à mwana. Ya ada comme ada occupé. Voilà. Ada occupé. Merci beaucoup. Mais na mona ke suna bella production. Tazali puta zonga. Azonga. Bo suna ndako za la soute. C'est quoi zonga pena na film ote ko tourner la nini Tarniol, est-ce que nini Torniol a joué la Torniol a joué qui après Torniol a joué qui sous film oyo ya titre ma mère ndé ba titre film oyo azala qui ndeko ya mwana mususu ya papa Serge abota qui na mama top mama papa Serge mama musu Milo kuna pas Milo abota qui da Costa na Kenny omoni comme ba film ngo peut-être ko skima ngai donc azali azana voilà. Boni basango ya Belvi Kandi. La patronne se porte très bien, maman Kioma. En tout cas, Poutine de l'écriture, non, le belaka, maman Langa.
elle est tellement naturelle, même dans le rôle. Oh, Luca, excès, zate. Oh, Luca, make-up, zate. Elle est vraiment naturelle, elle est aussi belle, intelligente, bourrée de talent. Bourrée de talent. Asana est bien. Trop même. Belle production, ça trop kitoko. Le Tartif, on a eu un film, on a bah les sons ils ont retiré dans le film. Film wana, en tout cas, sorry, il fait tellement chaud ici à Kinshasa. Film wana, moi je veux seulement dire que Ndeba Lobaka, tu auras comme propre ennemi les gens de ta propre famille. Voilà. Tu auras comme ennemi les gens de ta propre famille. Nga la zui les tartifs na son sawana. Ok. Na kati nango da muto aza honnêteté, aza imposteur, aza boé. Parce que nga na zui ango que okoza na ennemi na yo les gens de ta propre famille. Kota la makam oyo Dino aosala. Serge Mouemo, pasteur patron. Alors ça la vie de vie à l'équine maman moi na maman na est propre. OK. Cousine té l'équine na est propre. Voilà. Oyo pe yem tu asungaka bango. Afutelaka bango ndako batata bimba bongo nde baza bongo ezala ba famille hein. Mutu soko asa koli me goy goy. Gaya zeo fainéant. Alingaka biso biso tozela ka mbongo pote pa ita tantine ta pototi. Biso futa mbongo ndako pa tantine. Donc bino bo se référaka na tantine, bo se référaka na leki na biso dans poto, ya na biso dans poto. Mais na les tartifs wana Bellevue après si les seuls à bateau oyo soko pesi muninga un franc boy muninga comme redevable pas na yo Nicolas un franc au pesa qui a comme le esclave na yo de team comme ça c'est que non comme ko sukola yo na kaya ya nan ya Monsanto ndenga comme si Bellevue le quoi yé mutu après ça qui Bellevue musala na canal ya na e comme si Monsanto quoi akaka redevable comme si Bellevue donc Punda na donc Bellevue alam kala tanga tuna ke boni olamuki bien est-ce que on a posa nini okende wapi na moni mikolo kabe no baby pour ali po pesa nga musala to da pesa nga loko po edenga loba anzamba pambola o etika ndaba pambulo ngai soki na zala ngola moni ke la ko pesa mais na ko constater que na comme quoi redevable na soki mfike zwa na loko no pesa nga OK soki musala no zwa lo musala mais natika na kimia OK Madame Bellevue elle a joué ce film avec tout son cœur. OK. Et puis madame a joué réalité. Donc aolia na nini na yo alinga olia ngomi po ba mère alinga ngomi ngeba chips. Aolia na chips na ye. A joué kitoko. Aolia na ye. On dit ka za na katenda kunaye. OK. C'est ça l'artiste. Mais c'est ça l'artiste quand tu dis ça il y a autant la place tout le monde a balanga nzembo d'abord on a pega ba jeton na koyema mais tout le monde qui na dernier tableau il y a 9e épisode si je me trompe pas et place au wapi Bellevue abandé ko sommet Serge Pasteur patron par rapport à ndenge Romain ko utiliser aminaye pour ba Roma robima nan ndeko na ye mais so ya kotala réponse oyo nani pasteur patron beteka lobi obala répéter mais Bellevue lobi kasinaza lesbienne ndenge bokanisaka on to mona yi awa na télévision yindaka tout moment bando benga Bellevue lesbienne on a qui réponse directe par rapport ya parti oyo Bellevue jouait ou bien comment pour bo mona sœur mora na balar na ye mais azaka na mobali te na ndako avoir pe ba charge ya bato ils ont qui réponse directe na ba adversaire ou bien ils en aura filmé. Non, et cause la réponse directe parce que Bellevue n'a pas le temps de calculer Batou. Ce qu'on a vu sans qu'on tourne à calculer Batou. Et bon, sur scène, azo jouer. Et mon bateau, ça la ramabende ba raisonner à qui n'enga le bon c'est qui a bois qui les biso. Le quoi yo luke lenga ba problème. O comment comprendre que nyos na hôtel na statut na c'est que na bois qui là yo. Na bois qui l'hôtel statut na nga. Na libre ya ko poster et le retour na ligne na poster. On doit comprendre. Na libre ya ko poster et le nyos na poster en tout cas. Je peux en tout cas vraiment franchement. C'est pas mauvais hein donc na mona ndenge so mama kepi na monaki. Kozala oh j'ai mis maqué ba na papier mouchoir hérité boula. Bango bazala bongo. Ngato banino lelo te. Baba bazala bongo ba créer un problème. Tu vois, madame Bellevue bon kanso boko kansa. Mais madame Mundenga za bongo ayebi ki a tourner film na ye. Et puis film na lelo on en parle mutna azul leçon na ye. Abwa kili batu jeton te que non ceux qui les bien pour la réalité boy. Asa engagé. OK. Bon fumile molobi que non azui mobaza ka alinga mobala batu aza boyebo saka koma de engagé siko obokela nango jeto
vous allez là pour calculer, madame Belvi, et une histoire liane, ce que tu faut le bélaner que tu papa Serge. Ah, ok. Parce que Olinga Koba la te pour Anine, so Olinga Konine boete pour Anine. Faut le béla plus papa Serge. Parce que soit le béla papa Serge, te yebisanga. Voilà. Bon le béla Belvi l'andeni. Donc ça n'a rien à voir. Faux débat. Donc il a au moins une histoire pour consommer un film fimbu chicote voilà. Ah madame Belvi qu'on dit la patronne nakako kumisa ndena okumisa penza Belvi qu'on dit la patrona maman bafoseta maman nzela minu ana tina maquillage te après la première lambate ya garde-robe betonda ta la bijou baboka la bo elle a tout ana aura ana étoile a guide la génération na c'est elle qui a enlevé le théâtre na place de qui na ngona ghetto a même ngo bon tala yango ba olingate ememeli papi kade mata slogan mikolo so siminga jenima na simba mama na bango na kuna simbi te so bo siminga jema na simba mama na bino ce que comme soa na kuna simbi te au perdre si olongoli lamba na longola la culotte si olongola soutien si olongola alors on a sous-vêtement. Tu olongola cinglé bango tuna oloba. Po so bo siminga jema ibele. Tellement je te calcule pas. Non si maman mais même le logo utu koloba awate belvezo a même théâtre bon port yango alongoli yango na passe yaya. Alors na passe yango papi cadre réglé problème. 10 000 francs ba 15 000 francs. Likele messi là. Yaya o likele mata après ce coupage bongo yo bité. Ngala on lia tout wana. C'est Belvi maintenant que c'est Koufa. Donc c'est papi Kader Azana. Avec une raison. Total. Ah, bêta non biloko. Papi Kader Azana a comédien. OK. A mona qui m'a souffrance surtout ba mona na théâtre. OK. Papi Kader ba souffrir. OK. Aye pena ba lam ki 5 Kevin donc ba exigence. O komi wa pito ba na 8h. Mninga lam ka kati pongi na ye. A pena mwasi a pena bana. O koma ka ba pese motali ka fa finir ka be soin. Ata ba 15 000 francs. Même pas $10. Quand tu regardes des choses pareilles, Moutoumoro Bosco aïe. Pour te calculer quand tu n'as pas la chaîne YouTube, il faut que tu aies la photo. Banana ta casa, banane oh, Pelissa. Il y a une femme qui a osé, Nakata Congo, RDC, a créé film. Quand on a mbongo ba leko pesa bino bino na ko pesa ngba pasha bo kabela mibali bo lesa mibali bo salon kindumba ska kana ba mbongo wana ya bandi na ngoko komela ngba film elelo bo ti kader a le bongo pa Belvi mtazo ki maloba ti kader na munoko Belvi na kader na poto Belvi na Kinshasa la patrona ti aloba ki bongo za sa ninga ke na Teresa ke na mabe ki aloba ki kangami na kingo fale fana na muteme kangami na kingo absolument quand on a quitté au côté. Yo monte à solidité au côté. C'est que tu vas là, il y a son propriétaire, les théâtres, il y a son charge. Sa batterie c'est Belvi oh amigo. Ne t'approche pas c'est mon bébé. T'en vas passer mon gourmet oh gourmet. Voilà Belvi. Oh. C'est que tu vas là, il y a son propriétaire, les théâtres. Il y a son chargeur, sa batterie c'est Belvi, oh amigo. Ha ha! Ne t'approche pas, c'est mon bébé. Réponse yango là. Réponse yango là. Ah. Voilà. $400, ba série wana pe. Ouais. Ba Jean Thibault, ba no zongo pe. Mais cassité, tout lobi ma bêté. Est-ce que ça me fait comprendre? OK. Kasi na kala ba simba ki monopole ba kasho na minene, ba ta potot. OK. Ba top vision pesa ba contrat. OK. Et comprenez ces Pelissa. Mamou Teke avec un contrat na top vision. Mamou Teke. Avec un contrat na top vision. OK. Pour aller le ban na bandinga te. Parce que avec un contrat au kako tourner place monter. Ba tembe ba ki ba contrat ba comédien pour ne pas autant ba combo na bango. Ba na ba contrat. OK.
Parce que lelo boye, nandenga ya kisonson, nandenga ba comédienne ya awa, made in RDC, celle qui a osé à couper sa baninga na caché à banenge makola bata poto c'est belle vue. On ne changera pas l'histoire, puis l'histoire se répétera toujours. Mais donc si la papier saka elle a emboîté le pas. Bango tout ba emboîtande le pas de belle. Ya malamu. Bazwaka ya malamu. Ya mabe bazwaka te. Tango keno olobi na mutu keno obengi mutu olobi na ye mwana mukela botete na ye. Mwana apesaka batu ba mbongo nini babenga ni mbongo ya 5 films à l'avance. Soko retourner kaka yo. Okum c'est pour ani. Au moins la sincérité na ye. Voilà. Au moins ndeni osala musana obinga pe na olanda leki nanga. Malgré que je n'ai pas l'écriture, malgré la commenter, non lota mutu moko boye akomelanga mais ngape na sala à peu près. Parce que batu ba lekala ba chaîne tu ba tourner. Parce que coupage, pas ba regretter ka Bellevue TV. Parce que regretter te ngaba ofinga na TVT. On a da place mo be na da coupage. Aime sur l'équipe ya Bella. Parce que et soit ngandene so bateke so mukonda Bella. So la zo konte koteke mukonda Bella, c'est que mbongo ya mukonda Bella et na posa lango ça me manque. Pourquoi bobenga nga kuna te? Yango na omona ki mutu mo be aye. Il y a une personne qui a tourné place Mobe, m'a payé 5 000 francs. A payé combo 5 000 5 000. A déclaré Mukolo chez Lango a baxé sur 5 000 comme le roi 10 000. Mais on a le baron te poigné. Tu vas le roi défendre mouton défendre na Sony, il y a aujourd'hui 10 000 francs. Non. Na combo to za la nango. Aujourd'hui 10 000 francs ya caché, 10 000 francs ya coupage. Non, vraiment babé on ni donc en fait Mawatro. Donc Mawatro donc na héros. Papi 4 heures. Moi mobile pas dans monoko boité aya. Ah mon mabe hein. Papi 4 heures. Monoko. Oui bien taper. Oh. Papi 4 heures. Yo tali litoité. O tali na misute, o yeka na kingo. Papi 4 yo tala ya na ndeni. Yo zora tant observer ya côté ni. Ya za ba partie belé. Oui, na kingo pourquoi? Kingo comme le quoi dendo o pas mkusa na sala théâtre, bien dendo to liak. Il y a un manquement grave. Il y a un manquement grave. Bah il y a besoin de la respect, na plus pas que respecter bino, il y a un manquement. Parce que quand le temps qui sorti mais la technique a finga motuté. A kumisa bevina, a tarande ko tu ya mayo. Fallait ya mayo ndeko ta ko lobati. Et Manazi na papi Kader va garder ba relation bien. Pour ce total que mutabe na papi Kader na nzunzinga za mayonnaise va garder ba bonne relation. Asimika ka mutu na ye. Hein? Asimika ka mutu ne mayonnaise. Parce que mayonnaise pe lo mo be la taille na TikTok na o. Ya mayo. Mon vieux. Oui, bande to soleil ngana na mboko nini. Na lemba super daka super. Na 2 saisons. Tu fandaki wana ngai. Na otanga na bane ngai ya mayo. Vie la ngadi die vangu, mamuluba, Prince Luamba, côté kuna Lomboto, tuke Lomboto. To fandi. Bon solo li. Ya maya bandiko lo ba leki na ngai. Bokipe makamwana te. Mutu bo c'est ma sœur. Ande kolanga. Parce que loko le beti so bino bino batu mi balé wana bo tula mama na bino ndenga na zoza ndeni. Uza mayonnaise. Wani. Uza mayonnaise? Apa ki mayonnaise uza nini? Az artiste reconnu. Comme artiste c'est bon so be ko tune azani. A même ba jeune bela la ça bango. Alors que non. Mais oui. Via lobi nini ke non. Bino mi balé so aboke ba nena yeba te. Bo tula mama na bino ayesa bino nga. Ko mama ngo to yeba mama ngo nani. OK. Po ye aza nani depuis Zaïre au sala ni na mboko oyo. Ah sala mambi. Pierrot de basi yo na kangi. Ah boyo comparer mayonnaise na Pierrot. Mayonnaise sala mayonnaise so ba jeune bela ko tsa bona banzonzi. To mona te. O mona te ne po mayonnaise pas oloba te. To mona te. Mayonnaise a oloba. Wana vie na ko tsa na polémique te. Vie fa exception maman oya lobeli wana nde nani. Wana vie na ngai kolo nani ibula. Ko tu bo créer nga ba problème parce que problème ça te. Mon Dieu mon comprendre. C'est mon vieux. Ma mayonnaise. On a yananga lemba. Yananga. Voilà. Mais est-ce que vous acceptez réconciliation, c'est bon? Yanan. Réconciliation entre Bellevue Kandi et Sila Bissalo. Ils sont en cours en télécharge. Babé Banaki. Hein? Bah, c'est que réconciliation la race ou Babé Banaki. Oh. Mais restons, tout le monde a passé Jean-Paul Maët à Bengara.
bacomédie batende Bellevue ayaka sila ayaka te. Il faut botuna ayaka te pourquoi on va faire la réconciliation bien. Botuna esko ayaka te pourquoi? Na balobi ke mama chaîne ekomi mwa mbutu mama SB ekomi mwa mbutu. Et baby kuna donc ko na ngalinga récupérer ngo. Na récupérer ngo. Azwa chaîne na ye? Azwa chaîne na ye? Oui. Oh, bon maloba mabe boy poani. Yaya. Na pesi yo chaîne au gérer. Oyebi ko sala ngo te. Je dois récupérer tout. Ah, récupérer chaîne mais comboté. Tout a besoin de comboter. Yé afungola chaîne msuka la même comme mais chaîne wana. Mkona ngwazwa. Ah mkona ngwazwa chaîne ya fungola chaîne. Il y a Jean-Paul Luchim. Yona. Mkolo chaîne. Yona. Eh papa récupérer chaîne nao. Hein? Au truc que mon chaîne doit manquer au respect. Bah pas valeur non té. Récupère ta chaîne. Oh mouton le ba j'ai mai belle moto na succès. Ya ngabo bela liboma ta na fana na Karine. Karine ko bozo ta ko finga Karine mota Karine ko ka tongo di live pour la mutu moko. Akobala te abimana bambwa asala boye abimana dingwe asala boye. Lelo Karine botan yeta Karine bala kipe. Donc dans l'histoire etene Karine bala ba pesela ka mbongo. L'histoire est kali bongo. Donc nga j'ai mi mata ke bo finga ba Karine, bo finga ba Sarah, bo finga ba Grâce Temo, bo finga ba Demeure. Beaucoup de filles appellent les gens qui ont au colemba lasso. On peut répondre. Ngonga. Soko siminga. Na simba mama na. Otas konde na simba mama na. En première écriture. A comment ta fille mon côté. Ba titre ta na chaîne na et dans la titre abibo ki la yé moko na entourage na. Ça va c'est compliqué. Ça veut dire tout a nyonso est compliqué comme scénario est compliqué. Pour abeda chou à longwa. Manque de considération. Abeda chou longwa. Ya loulé à longwa na ye. À longwa. Ba considérer souté. Tande la simi sou maman na bino. Maman abino ndaza bon en pour ma make-up. Maman n'a pas besoin de ça. Donc na simi sou maman na bino boy. Tant que vous avez un simba engagé, vous avez maman na bino. Maman biso a pesa bino devoir, bolongo la bilamba, bino bolongo la nyonso. Comme maman a la problème té. Ata mbouteillage aka la kata jeep. Malile ko beta e pa tentire bon aka comme sous choco frappa choco migrabolé choco ce que nini boy. Maman a la problème té. Parce que maman la bino, elle a tant de problèmes. Moi, chirurgie, les lobos, moi, libre, moi, plat, moi, chirurgie. En tout cas, bravo à Cardozo, mille esprit. Bébé, na CP, na libre, moi, na plat. Star à Zakande, boy. Tant qu'on a un bloc au mot, on crée un mot pour comme aussi Madame Bon. Il y a eu aussi ma cam bon, on a 5 couches qui make-up. Si on te met qui et le finalement sous ça. T'as bon mécangate, bon mécangate, na plus que mauvais. Ce comme si on vend nier, c'est que na ma belle pète à mon. J'ai moi un bilot bien à mon thème, sans ça. Na ma belle pète à mon tout. Je respecte mon homme. Je suis la femme du patron. Je respecte mon homme. Na la ba semé qui, na la ba bokilo. Sans quoi? Mais tout ce sakani moi, j'ai kebo Elie, tout ce sakani. Mais la situation que j'ai maintenant, ça ne me permet plus de faire autre chose. Bon. Comment la ma maman la bango, qu'on a simi maman la bango boy. Babylone ko la ta kana mi kuse le quoi majorette. Je vous aime Rose. Je vous aime Rosette. Hein? Balak sa maman aninga musapité. Bah, c'est interdit. Maman va ninga. On a que c'est moussapi. Tana simi maman la bino. Je vous aime, voilà. Rosie, wa skati blone mi kusa la takana le quoi majorette. Côté vimbi le quoi mutamemi li bende, côté sali mukie le quoi ba kati kati. Yanga bo finga, na bo finga. Tifo musapia nyeso akati. Ya luke loro nanga, ni na bo luka. Mun aw. Na ta la crayon té, sans make-up, sans maquillage, bo luka. Bino bo aussi ça. Je vous aime, voilà. Yaya. Libou-moi plat, madame. Madame a dit chemise. Voilà. Dans les tartifs, maman a dit chemise. Chemise est 8, I love Vandame. Dans les tartifs. Chemise en a lenga. Eh! Je me dis que tu es fouta. Je me dis force à côté chemise pas besoin sola la nzota mutu. Mais au moins la musukuna à côté na boutique à luquer la botuna et la maman te bon c'est mutu na bon c'est lamba. Réponse exacte. Voilà. Non, si ma maman n'a bino qui te propose que non, si ma maman n'a bino te. Nga non si ma maman n'a bino. Puis na la tant comme maman n'a bino, pas maman ami yebi na internet.
mukala Bellevue alanda Bellevue nyonso ya Bellevue da salaka batita salaka yango ndeza vine mutango ta tourbillon vine moko tourbillon rien ne marche atati tabo tita taka ekangaka ye moko nous c'est bon donc na poto na mbongo na biso to yaka na mbongo na biso makambo nyonso ya biso tata na communauté balingaka biso batini ya so ba caméra oya ba haut niveau ba caméra ko ba kamo et caméra eza niveau likolo ba level. On a des gens qui nous aiment na polémique té na musala. Alors ce que nous teka image de star na teka na musala na polémique té na kofinga té. Voilà. Eh merci. Et que ben viva ba nommé parmi les 50 femmes qui inspirent. Azo qui peut trophée à Bravo X. Autant qui a 16e édition na. Le lobe ben vindi à bon beaucoup chango na suka film. C'est bien pour la cérémonie. Na cérémonie. On a bien pour na cérémonie. Na cérémonie. Ba monsieur la trophée à la cérémonie. Cérémonie oui ba kondi ba cadre de ba vanda qui est tout le monde va ba mindele. On a ancien secrétaire na biso ipe na zali pe nommé. Ah papa nani? Kamba Ibouachi. Mon professeur d'expression écrite. La communication. Voilà, communication. Mon professeur d'expression écrite. Moi, j'ai tiqué. Moi, je suis merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey. Merci. Si tu veux me combattre, tout un homme moins long. Un problème, non, il y a un problème, un problème. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Na bandeko tout balandi okolo balabon. En tout cas, la personne Sarah to lambote. Sarah solingo ke poto turo. Mais mangai. Pour Sarah zo beta mo tata. Ah non. Oui, eh mon sonda baba pambolo na vie eh. Okomo tablo musobi anza me na via pamba. Netinga. Bablo sonda ko pambolo bi na via ba $100 pour rien. Mais examon na ndi ba $100 ko ta bi. Il y a un problème maintenant il y a $10 na sac na. Tu as un problème très sérieux de $10. Oh calculer via moi so ai le côté ali papa. Yo! Voilà, on va souga. Na popolo no pona kuna toki. Yo! En simbo ki to ngala sima mana bino nde so bitango ko. Na sima mana bo. Ah! Teka bongo kwa. Na ko kabilo wana tesite. Te mama so okote. Nga selo. So bo simbinga. O sa me bien. So bo simbinga no sima mana bino indenge so. Attention. Voilà, on est arrivé à la fin. Kader mal bouge, abia oya. Ah oya. Ce qu'on a fait que aya na été apesa ka nganga mona nangu. Ah, apesa ngai. No tia ngangu. Orobuna nangu. No tia. No tia. Na pesi basta. Mona na suka wana théâtre. Ando bomanga fort. La filo. Voilà. Merci beaucoup à tous les abonnés de Esther. J'ai été invité. En tout cas, merci beaucoup. Merci à l'assistance de Tonton Elongakala. En tout cas, je le salue. Je comprends que tu as pas fait de pas zonger bakangisi mutute. Voilà, merci beaucoup à manager Curtis Espace Marais. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout passera. En tout cas, le week-end, biso awa et ça l'ara bien. Bato pe balinga héritier Iboula. En tout cas, Dali Iboula, maman Mokonzi va fêter son anniversaire. Donc, c'est samedi ici. En tout cas, et au sala bien. Bandeko tout balinga héritier Iboula. Baébi déjà. Donc, tu as un espace Marais. Donc, vous invitez. Non, oui, là. Attends, invité. Voilà. Merci à Elvis Pocho qui est dans la caméra. Merci à Exo. Voilà, pour un remerciement, il y a niveau il y a Souka, na pesimbote na écriture, il y a Madame Bellevue. Teinture il y a naturel, il y a sa make-up. Son crayon, elle est belle. Attends, on va rab à Tounaka. Yo longo la katika la sa make-up. Caméra Elvis na exaka ta et panzani. Na pesimbote na maman Nicole et Bakata naturel. Maman top naturel. Tak liaza aka kitoko. Na pesimbote na Azmak, Aziza. Très naturel. Aziza, moi c'est maman étoile, Yolande étoile naturel. Anzambe la ngai. Bon Milo. 1050, il y a bengi baiser à plus de 143. Avec code à Mboka là-bas. Et on peut comme code à théâtre.
Piste ça 40. Comment tu as un Nan. Ya Willy Moucheni bien costa couleur. Nga batutu arabatu. Ba code kaka. Ba code. Ah, biso que tu code mboka na ndenga makamba mbongo, makandenga mboka ya boye, et ça le code à côté théâtre té. Côté la mselo ya Willy Moucheni. Vrai code mondial. Parce que côté ya théâtre, piste ça 43 dans Vrai code. Nan. Vrai code. Na ya Willy. Ah. Vrai. Vrai, tu n'as dit vrai. Ya Willy. Belvin de côté théâtre. Côté théâtre. Bon peut tout et pas ya nganda. Nganda ikote pas ya Igor la coiffe ikote na sina koti masolo vie la pongi dodo. La ko le monsieur le côté moi même j'assume des propos. Voilà. La personne qui peut être Edingwe. Edingwe. Motonangini. La personne ya Edimbo te champion. Edingwe motonangenge papu. Au côté. Papu. Au côté. Papu. Voilà, merci beaucoup. Nous avons un restaurant à la carte, moi à ville à Lyon, restaurant Bisso na Bisso et pas V-Sims. Sur le bio, il y a la République démocratique du Congo qui est na ville à Lyon. Il y a une santé qui est en France. Azakune. Oh, Azakune. Azon a insulté. Azon a était à la porte de la PC va charge dans la et puis non, c'est même qu'on a dit au mobile les capines internet. Sarah to anel longakala. Bon ça dit au mobile toko un dio merveilleux. Merveilleux. Un dio extrabolé. Extra? Extrabolé. Voilà, tokomi na suka, tomolani soki nzambe azongi nanuti. Play. Bye. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.